bote na bande kwa za brancher na site na biso clebois.com na ina la sabino moi communiquer so botali ne kambo mona il y a un communiqué parce que oza chaîne ya maman Olangi so botali na communiqué na se ezoloba que maman Olangi akufaki na 23h30 lobby. Donc hier 4 juin maman Olangi akufaki. Donc eza docteur Elisabeth Olangi Wosho. Donc parce que basangweze belé a bamisu bazolo baka c'est kui banini mais chaîne officielle na yangoyo ezope sa message ka kufi. Donc nako ngai nako supposer que tokozwa information toko confirmer information oyo chaîne officielle epesi parce que yango ndeza na ba parents et ezana ba contact na ba médecin na famille. Donc pour la spéculation ou ezana internet je suis sûr et ezala mieux to zala na oyo chaîne officielle na ezoloba. Donc na minito to goloba keno maman Olangi akufi babiloko mususu tozomona oyo ezaka ba spéculation bato nenga na la kisabino mo eloko mais na mekape na benga pekin na mekana na tout na bango pourquoi est-ce que confusion est makasi boy sur likambo ya décès à maman Olangi to benga non kinto kama mamni boloba. Bon naza en ligne na judiciaire la minute oyo bon na olinga to confirmer na epe na niveau akin so qui ezoli kanande nini parce que bien nature la kisabino awa na écran bo moni télévision na ezo fait ça communiquer que maman Olangi akufi. Jolicia Zalapson en ligne, na mekana solana emuke. Bonjour Jolicia. Bonjour mon dansé. Bon, Jolicia, est-ce qu'on peut expliquer biso ndenini suite mixiko parce que na tongo ezalaki kakufi après tozu belema na église na église nae balobi que asekwi mais na moni siko na chaîne na ya télévision ba communiqué kakufaki le 4 juin à 23h30. Est-ce que vous en avez suite il y a information en fait biso toza erdo te résidence de toki na 17e église n'expert de là-bas to komi to kuti ba tu ba nena okolila na mix ngeto kaka ono asekwi asekwi to comment ça soit fort to ba imakwi na minute grande sœur na biso tellement so sola na mwana na ye ya mwasi mwana na ye ya mwasi a bengi lisusu to bengi balobi te aza okufa avant moi comme sur place to comme sur place to bengi mwana na epe alobi akufi. Ok, donc ils ont vraiment confirmé parce que chaîne nae et kokoma message on a été sur qui basant l'information. Ouais, attends, ben chaîne ba chaîne peut les cas bazo comme ba qui 24 ba komi que non akufi. Ok, donc tu retiens on a ndengona. Ok, en tout cas merci Jolicia pour l'information. Israël ka on a dit to confirmer na yo. Comme ça, tu es en contact pour une suite à ma caméra. Ok? D'accord, merci. Ok. Bon, dès que tu es je lui appelé à lobby ango. Bon, on a appelé un message sur ta famille nae. Lobby que bateau bazolo qui a sécurisé les informations le kuta. Donc, tu retiens quand on a oisa officiel, chaîne officielle et on a confirmé qu'il depuis hier pour tout. Donc yango nande na kolinga boyeba donc totika moi confusion na oizole kake asekui tonini donc na minute information ezali na biso pe weza officiel ezake non aza maman Olangi akufi botika na malamu toko tindela bino ba image oyo ya ba événement de le kanaki botika la brancher na site na bino pe chaîne na bino YouTube clebois.com. Bo s'abonner sur bo s'abonner dans la chaîne T après avoir s'abonner ngonga moko ezaka pemi na bouton s'abonner bo cliquer pe si ngonga wana pona bo za ba message sur to chiva vidéo asika bo tika malamu to mona na vidéo ekoya ezalaki de la nation. Au revoir.